Kinshasa, Mbote, partout dans le monde, tous en essayant pour présenter une émission. Kindoki politique, émission d'analyse politique, autosaka toujours. Na plaisir, ya ko présenter bino ato, analyse akato, argumenta akape, tolobaka solo, na o etali bongo, ba réalité, ba fait politique ya mboka na biso, donc to bimisaka na mozindo au fait, to kundolaka, pour que toloba, makamuni nezoleka a na mboka na biso, na miki ozali ebele, kolanda biso, lelo na zanga mo côté. Nous avons partagé plateau nangai spécialement, na lobby spécial parce que tous abongo na baka moko ya bampaka ya IDPS Tshisekedi, azali cofondateur, tous abongo na monsieur Roger Nkumu, azali cofondateur ya Union pour la démocratie et le progrès social pe le sous azali po moko ya ba membre ya commission électorale nationale indépendante ezali déjà kobima na etoko sola mwa mingi na o etali bongo ba processus électoral Namboka Nabiso, Mikoleleki, lors il y a plénière, président et Assemblée nationale à l'Obaki que session ordinaire au mars, ils allaient spécialement axé na o etalibong ba réforme ming na loi électorale. Et longona papa Nkumu tokosola mwa mingi type nini ya seni to lolenge nini ya seni pour que tous on maponami ya bien pour que lobby ezalate et comme ba revendication ba mort mieux vaut prévoir que guérir ndé baluba na lopoto yango to bande émission na biso to pesi papa Nkumu Roger Mbote Mbote mama komona ngai Robert Nkumu lobaka nazali cofondateur IDPS naza expert électoral ya parti membre ya commission électorale permanente ya IDPS c'est dans na qualité ena nde na yeito solola mambi matali maponami ya mboto banda émission na lingi n'apporter moi changement na émission na yo kindoki ezali ngala te ezali bondoki bois politique. OK. Bondoki ezali bamindele mingi ba biyamba ya ba chrétien ba mupe na ba misoli bayaki ko bebisa bokoko bwa biso toki na biso bokoko bwa biso bango bayaki ko bebisa bondoki ezali oyo bango baka sorcellerie te bondoki bozali pouvoir mpifu Kanga ndoki ezali moto yazali entre les vivants et les morts. Moto yo ayebi mambi maiki mamboka. Po konza bato ozako konza bato na bato ba oui na bato ba biki. Po ozali ko régler makambo ebele na moi pe na butu. Lokola mokonzi wa biso mboka azali ko kamba mambi ebele bato ebele na butu pe na moi il faut azala na dimension ya bokoko bwa biso mais mindele bayaki kubebisa différent na sorcellerie ezali na dimension na bango ezali bato oyo babomaka bato mais bondoki eza koboma bato te. Solo pensato donc bandalelo na kanisi pobotika émission na bino na lingala solo elongwa kindoki za kikoko mezali bondoki boy politique bondoki boy politique c'est un pouvoir politique la différence. Merci beaucoup papa Robert Nkumu tozali na elongo soki ko yuzong sabiso mwana histoire olobi oza moko ya ba fondateur ya IDPS Union pour la démocratie et le progrès social soki ko yuzong sabana mboka na mwa histoire ezalaki ndenge nini makambo yango tie koma lelo 37 ans ya lit e bandaki ndenge nini maman ngai na koti na IDPS na 85 na adhéré na IDPS na 85 juste 3 ans après création à IDPS. Donc, tant on a ici
kelasi na ngai na koti na mosala na ambassade États-Unis d'Amérique nde naye kokutana na badirigeant UDPS ntango bazalaki kokanga bango comme nazalaki assistant manager na ERWA ERWA ezali American Recreation Center forward ezalaki esika ba-américain ba-fonctionnaire ba-diplomate américain na ba-privé baya kokutana na vidéothèque na restaurant na alimentation bisika bayaki kozwa biloko ya bango. J'étais assistant manager assistant ya mokonzi ya diplomate ayaki po tosungaka ye tosalaka na ye na administration et puis mikanda mingi ya UDPS ezalaki koleka na biso po ekende ezwa ba-américain. Donc c'est fi UDPS qui au goût ya koadere na UDPS na adere et puis nakutani na professeur Liaou puis epe azalaki ndeko na biso Équateur. J'ai eu le goût de participer na UDPS ndenge UDPS ebotami pona nini ebotami po ya combattre ba injustice sociale puisque omoni tango bakonzi ba fondateur ya UDPS bazalaki bango banso batoyo bakomaki mokanda mwa manifeste de Lancel. Les 13 parlementaires. Non seulement les 13 parlementaires, les non-parlementaires aussi, notamment le professeur Liaou, azalaki parlementaire te, bangonde bakomaki manifeste en scène. Basinga Uju, juriste, bazalaki d'époque wana, Liaou, Tshisekedi, bakomaki manifeste en scène. Pena constitution, il y a 67. Après que Mobutu a eu le coup d'État, il a eu le manifeste lancé 67 pour que Mboka et Kamama n'endenge ya démocratie avec deux partis politiques. Et après, tant on a l'équipe, ça la constitution à Malamou, et puis la manifeste lancé en 70, Mobutu a eu le coup d'État. Ayeko institutionnaliser l'impère et comme parti État. Alors, tango bango bamoni que manifeste lancé ezali projet de société mon côté en Afrique. Ce qu'on manifeste lancé salisaki mambi maye bayokanaki mbele mboka na biso eza lokola paradis. Puisque dans le domaine de mon côté, et tikala qui pour passer la réforme pour que tout avance. Et Mobutu Bebisa, il n'avait pas pratiqué, alors il a créé des PES pour combattre le maréchal Mobutu de cette inadéquation. Il y a la pratique et le fait et le verbe. Donc, ça opposition et puis Batopé c'était un peu difficile à cette époque puisque maréchal c'était pas n'importe qui et donc combattre et nous avions adhéré et bateau moni passi tout sali na limité tant au peu Mobutu. Il y a eu l'accord de Gbadolité, les accords de Gbadolité en 87. Et baby, Mobutu akangi bango lisusu. Baturabiso mingi certains fondateurs continent bazongi na impère pour combattre de l'avant balongoli bango et puis Tshisekedi akei na poto après signature accord avec Gbadolité tanga zongi le 17 janvier 1988 na Pongabi. Il a osé, ce fut le premier meeting ya UDPS où moi-même j'étais arrêté. J'étais parmi le rare équatorien qui furent arrêtés dans cette manifestation. Mais Mibiso,
na BD yo botamina noté brigade mobile na ISC en face de l'ISC place où ils a inspecteur général commissariat général de Babenga Sikoyo to vandi kuna to kuti colonel Isia comme général Sikoyo retraité. Il s'est étonné à Moni Mongala na makambo baluba alobi leki nanga yo yere biloko ya baluba contre maréchal nayo tout ça les 3 mois et j'ai vu les amis na butu bazo bimisa bango soko ba bimission na ba 1h 2h du matin okozunga te ba ke boma place ba mimio ngai na yebite c'est pour les exécutions hein? Donc je crois 38 ans, il y a galère, 38 ans, il y a combat, bateau basili et belé. Et c'est pour cela, un jour, nous avons un président de la République, chef de l'État, Félix. Naibisi est président. Moni, mais ça au vent, qui tu vandi wana? Qui tu vandi? Moto ya lié kozwayo te pouille, parce que ozipami na makila ya ba Congolais. Bato bakufi ebele mais soko au trahir au komilate il faut kende na bosembo na boso il faut ou imprimer changement progrès social pour que bato bakufi oyo bakufa ebele basepela makila na bango matanga pamba te. Après 38 ans d'opposition, Lelo Onati et Sika Yango, ils deux pèsent na pouvoir. Tant bozo monango, ils ont ça la bino penzani ni bino bae bunda tant molae. Ngai Robert Kumu, tant on a monaka Félix Tshisekedi na pifwa vandi et puis ça ngai seko monene. Ngai na zu fonction te. Na sepela kana monaka kandenge aza ko signer pas décision, pas ordonnance. Et puis ça kabiso et sengo munene. Mais tout ça ko mono bato bazali zinga na ye. Bazali ko salela mambi obisu to bundite. Mambi o bato bakufa te. Bakomi posa ya mbongo na mabenga na bango balingi ko zwa bomengo na likolo ya makila ya bato biso to bundeli po tozala da bomengo te to bundeli po mboka etambola liboso et na moni chef de l'état aza na volonté wana po ai akama mboka na ndenge bato oyo ba créer ki parti da biso ba sepela na musala ya salaki bango ba salaki. Donc, loko moko nazo benda matoi na bana baoyo na baleki baoyo bazali sima ya président batika lokoso soko lei biloko eleki mongongo okangama na mongongo pe okotonda te baliaka biloko soso aliaka qui kaka na mongongo na yo po soko ole ebele okokende pe na ngo wapi suka pe okotika bomengo soko tozwi okokende pe na ngo te ekotikala po nini kozala lokoso po ozwa biloko ebele puisque même soko otongi étage il y a 20 étages 30 étages okolaka na chambre moko ou peut-être butu moko olali na chambre oyo butu bozuzo mais butu moko olaka na chambre moko c'est ça la simplicité de richesse oki kozwa bomengo ebele mais oki kolata pe patalo kaka bongo olata oki kotambola pe moko moka na voiture bongo ata eko ezali nyonso ebele na ndako mais oyo biso to monaka eloko moko etikali bolingo
nakoyoka yokoloba papa Nkumu apparemment ozosepela te na ndenge mboka ezotambola alors que bino moko ndi boza na pouvoir naza kosepela ndenge mboka ezotambola ndambu oyo eleki biso IDPS tozalaki na slogan moko tenez bon, l'IDPS vaincra et gouvernera sur le pays sans alliance. Pour totia mambi ma yebi soto lingi na mboka il faut tous à la majorité mais au moni miracle puisque Etienne Tshisekedi alobaki boye mokolo IDPS kozwa bokonzi makila ba congolais kotanga te et ça justifié ça cette prophétie c'est concret et Salemaki va proclamer Félix lisa c'est moi qui betité a prêté serment lisa c'est moi qui ça limité mokolo tokei na remise de reprise ngai na ndimaki me sermenté tant tokei na remise de reprise na moni président Kabila ex-président Kabila oui jusque-là il était chef de l'État président honoraire oui a sali remise de reprise ye na Félix bakangabi bango mbale na champ na bureau 2 heures bisonyons na palais de la nation na kati na couloir basaliti apesi ye mi mambi manso ma ekolo moi je ne croyais pas c'était un miracle et président Bimi bakiti dans escalier na rez-de-chaussée bangomi balé Félix Kabila zui voiture ye moko abimi na palais de la nation bondima te ko koma na ndima kité puisqu'un dictateur na ndenge wana et Salema ezali kokamwa ça c'était un miracle et Salemi effusion de santé tokei lobi na novembre maman les hommes a Félix Saliwana réqualification à majorité hein ils allaient lui se quitter ou soit bosali makila etangi oyo Félix asali wana oyo président de la République démocratique du Congo asali ça étonne même les spécialistes il y a science politique solo papa Robert. Donc lelo le président de la République a zui bokonzi pour il faut pas konza Congo entièrement puisque 2 ans avec la majorité et on dit aujourd'hui Kabila en demi de fait noyé il va na majorité na FCC va créer l'opposition c'est que Bandini qu'ils ont perdu le pouvoir en acceptant que tu commis une opposition maintenant c'est leur rôle réel et c'est un miracle aussi sans effusion du sang un dictateur Andima ose pouvoir Andima quand en opposition sans effusion du sang ça c'est un miracle et c'est ça miracle d'Aibisaki président makila maïma ba congolais ba kufaila qui est tout wana ya démocratie et ko salema na bosolo na bolingo pe na kimia solo tozonga mwa sima mokie tango mwana mboka Félix Tshisekedi azui ebonga na ye na après ba élection en décembre 2018 akosala alliance na FCC bino ba ya UDPS ba fond ba bato ya kala ba yo ba yebi le lenge ya UDPS bo lobela kango penza ndenge nini bo monela kango ndenge nini c'était il purait à la mer amère
c'est-à-dire masanga bololo pesio omela Bonda commis le bel bololo à trahir ils allaient trahison. C'était réalité na mambi ya maponami o tuza kuya o tokoshite ndi tokoshite wana parce que ezala nani ata Etienne Tshisekedi na condition wana ezalaki alternative ezalaki kaka bo ou soit on dit cohabitation, yo président au commun opposition. Parce que cohabitation, c'est le premier ministre qui gère le pays. Le président n'a pas la majorité parlementaire. Le premier ministre gère le pays. Yo, vous n'êtes que aux alikaka pour ya ko régner aux abokonzi yataba. Ou soit on dit pour composer. Et c'était pour les électeurs de l'UDPS. Pas tout belé ba liba quitté. En tant qu'expert électoral, na lo baki. Azena choité. Il faut donc une coalition. To bundisa bango na kati. Et le président a accepté de coaliser. C'est donc FCC solo ba que boza qui déjà na mécanisme be na garde na bango za solo pour boza pour ya pour bondisa ba na 4 mais si omoni nani a bloqué qui nani que ezalaki bisoté ezalaki population motasa qui mapona Apoli Félix président. Mais après, si majorité, après, si, majorité parlementaire. Mais le président, qui ne risque rien, n'a rien. Azindana mai. Yena bangubu, bakosi, bangando, bisi ya mabe, nyama ya mabe, banyoka, nakati ya mai bali. Mais ce que vous pouvez na mai, Motasala gadini. Apola kati. Awela gadini. Abi mana mai akira na mukili. Ntango bozo bunakuna na mai. Moto ya makasi. Nde akoluba. Soko za olubwa te ozinde okufi niwa. Yango Félix. To bunina bango ti eko kwesa bango. C'est pas un cadeau. Les lots sont au lobby que bolongi et tumbana, tozongi na cadre ya contexte union sacrée président sima ya consultation a créé union sacrée pour la nation. Combien de mois déjà depuis Babanda problème ya koluka pour ça la gouvernement. Sama Lukonde le premier ministre Azala nommé il y a aujourd'hui 2 mois. 2 mois. Un mois n'andam. 45 jours. Un mois n'andam justement. 2 mois. Parce qu'il y a 2 mois. Il y a tout comme on a 2 mois. Sandam mi balé zali na mi kolo tuku motoba. Mais mikolo tuku mina mitano ezali sanza mibalete. Ezali sanza moko na mikolo zomi na mitano. Kasi na contexte wana pona kokela gouvernement et le regroupement politique nyonso y compris ba FCC dissident o ba bimaki na FCC ba na kati ya union sacrée. Pona ni ezomela ceux qui solo penza mwana mboka Félix Tshisekedi alonga ki pe abimaki na mai ndongo ezoloba. Te mama ngai na moni reta. D'abord, Sama a outil intérieur. Azakane na Lumbashi. Misala na ye mini na jekamine. Abandi misala na ye kuna ti koya awa premier ministre. Environnement yo ya ba congolais yo ayebi yango te. Azala pe ministre sport. Mais oui, mais abolongwa ki pour la nini. Puisque ayebi bakamba Kinshasa ezo sepeli ça yete. Et surtout dans sport. Vita lobibo, imana lobibo, ya mukuna lobibo, renaissance, motupasi azogi na ye. Mais aye akoti sika na mambi maye ma politique. Ya bondo ki bois politique et émission na yo.
Mais il faut anonga. Assuré bango na butu pe na moyo. Il faut anonga bango. Ayo kola moko na moko. Na batoyo ye ba pesi ba liste na ba consulter bango. Ye o ya ke ya lobi français ti. Ah merci papa. Oh yo comme on est ngai comme on ba congolais pe lokutawa ta na ya lokuta na ya solo na kosala ye ba utala bakote. Ba bandi kunonga bango na butu na moi atie bato à sécurité bolukelanga komo ya moto bo ça il peut aller ba bato ya kosala bango ba musu baza ba crocodile noki ba komela ye na mai nous pour ngai 45 jours les amuke évidemment il faut étambola le gouvernement il faut étambola pour maman yoza maman soko mwana botami na sanda motoba balobaka nini aza prématuré mais azali mwana abimi na date te il faut mwana akokisa mibu sanza libwa po abota moto ya solo bongo yo lingi yayeba ayekola bato ya kusara bango te ayebi bango te auti na lumbashi musala na ina kusala ka ba solo si ma consultation notre chef de l'état consulté informateur a sali o ya consultation premier ministre a kosala ya consultation tozo ko ba analyse ba consultation maman premier ministre azali informateur te premier ministre pas azali chef de l'état te pour Félix avant diao Azalia depuis 2003 na mule wana bitumba wana ba marche ba ngepe ko bomaye ko bete masasi ayebi ba kongola ayebi ba politique wana ayebi bondoki bona ba politique mais ça azala kana ba jikamini kuna directeur et tout ça akimakia na gouvernement azongi makambo ya ba kinwa azongi naye ayesika yaza président il faut y moko ye kola bato ya o ya kokamba français ya ba congolais boy milai j'ai l'honneur je suis ceci mais il faut y ba ya lobi j'ai l'honneur je suis ceci réellement azali moto ya solo azali na mambi ya bo moto ya solo po ba congolais a ko tangela yo tala 13 to 10 mais na bomoto azali zoba ba congolais ezali émission tozo continuer kindoki politique ya yambo kanabiso tozo continuer tozala monsieur Robert Nkumu tozo soanaye to la kaki que tokoloba kambo Italie seni modèle nini ya seni pour na élection qui toko pour que lobby to les latene to les la qui na 2018 2011 et puis 2016 2006 na mboka na biso tamboli moi déjà na moi faible démocratie na biso tozo continuer koko ba na lelo Italie maponami lelo yo balancer ba prince église ya ba religion balancer ba désignation ba ya ba candidat pour ko ba kamba seni le lenge moto ayebi makambo Italie maponami yozo mona que seni il faut ezala ndenge nini pour que lobby tozala na kimia sima maponami. Merci maman na mutuna moyo oyebi maponami ezali nini maponami ezali eleko mwana mboka akopesa bonsomi boye na moto ya poni. C'est un acte souverain. Ok na maponami na engongolo poti kalokasa opona moto, c'est-à-dire yome ondimi moto ona akosala mambi mayenga na lingi. Évidemment, tout ça li maponami na 2005. 6. Tout ça li qui référendum non?
Ok, oui. Référendum eza maponami te. Kopona constitution. Ezali maponami. C'est un vote référendaire. Toye kosala maponami ya kopona bato na 2006. Toye kosala maponami na 2011. Toye kosala maponami na 2018. 3 cycles électoraux ina. Mambima na manso mbula zomi na mitano. Tosali soni. Mais ezali soni te puisque ezali processus ya kokola. Ya kokolisa mambima biso po toyeba ndenge nini po nini ya kopona moto nini okopona tina nini pe okopona. C'est ça les 3 questions fondamentales oyo électeur asengeli ayeba. Tina nini na kopona pona nini na pona moto nani na kopona litumba nini na kozwa na mapona. C'est ça les questions fondamentales oyo bonsomi bwa moto akota na mapona. Maponami basala kayango il faut bato bazala na bomoko bazala na bolingo ya mboka na bango balinga kanyaka te basala mambi ya solo. On a dit maponami oyo balobaka na français les élections crédibles, transparentes, honnêtes pour bavandisa légitimité mpifo bon kumu ya moto baponi. Maponami zani mbuma lisekite mais to uti na expérimentation awezali 4e cycle électoral. Na kanisi bisobanso il faut tout liloba moko toyeba ndenge nini to salaki maponami légitimité ya bato totikaki toponaki ezalaki mabe toponi président abimi chef de l'état mais azui majorité te. C'est qu'il y a quelque chose qui ne voulait pas. Bah, l'élection, il y a il y a azui majorité qui n'est pas moto. Oh, et il faut tout à laquelle bilan. Est-ce que Zali pour la loi électorale? Oh, écoutez, ma ponami mazala ndenge longobani. Est-ce que c'est ni ezali seni à solo, ezali na indépendance réelle, commission nationale indépendante. Il faut ezala na bon somi ou solo, mais ezala à façade de indépendance à façade. Ce qu'il faut ça la bilan. En 2018 na tango eleki osalaki mo ba déclaration ko dénoncer ba corruption na ngambu ya maponami salami kibongo na comment dirais-je na contestation ba sénateur au bazala ki seno yo ba ponamaki na ba corruption ebele et ce qui lelo faut ko sala bilan ya maponami ya 2018 bilan eko zani. Na lobby na yo ezali 3 cycles électoraux. Et pe simbo kanabiso somi. Somi. C'est pour cela il faut tout ça la comptabilité, il y a pas sommation, mambi ya mabe, namba mi malamu, oya mabe to bongisa. Oya malamu to zwango komaki. Nde pour que tout tambola maponami ya 2023 oyo IDPS na pouvoir, il faut maponami oyo IDPS au pouvoir à organiser ezala maponami ya solo maso tomoko soko alongi ya solo contestation ekozala te. C'est pour cela ngai en tant qu'expert électoral ya parti na zobenda bato ya biyamba bayi société civile totia ngombe liboso
ya charité. Donc il faut passer la réforme et il faut to bongisa mambimanso makonani, notamment seni ezala réellement indépendante, bato ya solo bazala wana. Po ngai Robert Kumu na 2023 il faut y dépêcher à la majorité pour que tout gérer Moka réellement sur base de notre projet de société, le peuple d'abord. Pour tout appliquer. Pour avec une majorité, il y a coalition, même si l'Union sacrée c'est une coalition, les alliés, une majorité homogène, il faut tout ça là. C'est pour cela. Namambio mayebiso tout sali. Oyo en tant qu'expert n'a proposé la partie. Il faut seni ezala lolengeni. Justement, il y a un motuna. Seni ezala ya solo indépendante ezala na 26 membres. Pour bato musuba lobaki non 26 membres, il faut train de vie, il y a ba institution ezali ba émolument. C'est un nombre ya batoté. Puisque je posais la question là tout qui bato ma sousou Parlement n'a bisoué ezalaka na 500 membres. Ce qu'on doit tirer 250. Est-ce que les assemblées nationales n'a bisou? Bisou tout ça 450 tribus. Il faut toutes les tribus soient représentées. Na lolenge moko. Tous allez na 26 provinces. Il faut au moins une personne soit sortie d'une province. 26 membres. Puisque dans l'élection, où est Salemaki? En 2006, na Lumalu, azalaki moto est, Nord Kivu, basengezi ou te mosusu, ou ya utaki na RCD, pasteur wana, azalaki moto Sud Kivu, Est, vice-président, rapporteur Est. Hein? Seni azalaki en 2006, vraiment, il y a bato Est. Aussi la représentation à la tribune. D'ailleurs, dans le pays, MLC, Atier, Pasteur Ngoy, il y a IPC, il y a balade. Miraculeusement, tout poison, tout nini. À Bangui, à l'hôpital aux États-Unis, il y a sa maman. Oh, il y a MLC, maman, on a Mbenga. On a quitté un waboya qui a signé rapport, non? La proclamation, le résultat. Aboya qui a signé rapport. Et puisque il y a Est, les choses, elles étaient minorisées. Hein? Donc, il faut saigner à 26 membres. Ça, première innovation. Deuxième innovation. Na 26 membres wana 10 baouta na majorité ya union sacrée, 8 ya opposition, 8 ya société civile dont Biamba 3 membres, société civile électorale expert d'éducation civique et électorale 2 personnes, syndicat tu as droit de l'homme, ainsi de suite, et si même aussi, le peuple autochtone, au bino bomenga bapigime, il faut pas en série. Parce qu'il n'y a pas d'électeurs. Donc, il faut que les couches soient basales. Ça, c'est la représentativité. Pour Nabiso, il ne faut pas que la proposition de Salaki va député Nabiso. Il faut tout désigner Bato. Par exemple, il bureau d'âge d'avant, bureau provisoire. Bureau provisoire et adopté règlement intérieur.
bango moko ba voter bureau na bango ndenge za na assemblée nationale ni bango moko ba toyo ba ko kamba bureau na bango. Pourquoi na imagination na biso ezali nini? Pour soko ba sango ba composante ba tini bato malgré tout ba ko influence ya ko gérer moto wana et moto wana o yaza président ba membre du bureau ils ne sont pas redevables devant la plénière. Hein? Alors il s'en fout de la plénière. Mais par contre soko plénière de voter bango à tout moment ba kolongola bango do ba ko sa yebele na mambi ma plénière. Il faut pas prendre bango. Pourquoi tu sali boye te proposer boye? Pourquoi? Parce que modèle il y a gagné. Je suis expert en matière électorale. Ce que tu sali comparaison, il y a CENI, il y a pays Moussous, modèle il y a Ghana et l'équipe Malam. Pourquoi? Ghana basalaka batobana basalaka CENI basalaka appel à la candidature. Hein? L'État a recruté bateau. Hein? L'État, c'est le ministre de l'Intérieur, a recruté bateau. Basali concours. Le plus méritant, Baleki, na Seni, il prête serment devant la Cour constitutionnelle. Là, ils sont indépendants. Puisque tu communes à niveau en atteint, hein? Il y a un peu de suspicion entre les gens, tu peux proposer bateau. Mais bango, bapona bureau na bango, bango moko les 26 membres, il y a Seni. Wana Seni est causal un peu indépendant. Tant qu'on va signer, bazala na mandat na bango à délai indéterminé. Et puis, quatrième ou cinquième innovation, enfin, va prêter serment devant la Cour constitutionnelle. À ce moment, tant qu'on va signer contrat dans l'État, hein? On a débat ça libre totalement. Là, ils seront libres. D'abord, pour protéger emploi na bango. Ils ne seront pas membres de la parti politique, comme tout fonctionnaire et magistrat. Ils ne peuvent plus parler de leur parti politique. Ils seront totalement indépendants et ils vont organiser les élections dans les normes standards internationales. Merci. C'est vraiment que Manuel Mozindo est allé bon baïdé na on a été nouvelle forme au faut saigner za nango kasi. So il faut ozonga moi sima mukie nini oyozo reprocher particulièrement na seni oyo tukobim. Non, seni ezala qui regenté. Ezala qui regenté par les composantes. Avant l'élection. IDPS a retiré qui confiance na Kalamba. N'est-ce pas? Puisque rapporté Azala qui monte à IDPS. Kalamba. Hein? C'est lui la liste à IDPS. Bien qu'on les avait rejetés. Hein? Mais on l'avait retiré qui ait confiance. Hein? Mais il s'est passé beaucoup de choses. Et MLC a retiré confiance dans Motomoko et a remplacé Moto. Vous ne voyez pas que c'était influence et à ma partie, ma composante, et ma membre à CENI. Ce qui influence dans ma casse, pourquoi pas ma membre à CENI, dans la société civile ou non, société civile, il y a à boire et à manger. Steve Mbika, il y a où tu vas. Pour le lobby, parti politique. Il n'y a pas de parti politique. Il n'y a pas société civile. On connaît beaucoup de choses là-dessus. Parce que tout ça là, par formation, hein, il y a société civile, même Jérôme, hein, il n'est
pas totalement libre. Hein? Mais est-il que ce qu'on te ba garde-fou, va signer contrat avec l'État. Hein? Et va signer contrat avec un mandat à délai indéterminé. Ils signent le contrat avec l'État, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur qui les emploie. À ce moment, ils vont protéger Moussala Nabango. Ils se sentiront comme fonctionnaires de l'État et comme magistrats. Alors, il va faire l'élection dans les normes foulées, standard international. Émission Nabisho comme presque Nasuka, monsieur Robert Nkumu. Tout ça qui vraiment la plaisir à Koyambayo. Kasi Ozalim Paka, mon cofondateur, il y a Union pour la démocratie et le progrès social. Ce qu'il est là, il faut payer sa conseil, mon qu'on a chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et Kozala Nini, pour que pendant 5 ans, à longa na quinquennat parce que autour ça déjà 2 ans et c'est kara micronomique ce qu'il faut conseil mo za précis pour ka longa ezalani pas longa il faut à utiliser à maniola malamu projet de société IDPS na ba valeur IDPS état de droit, liberté, égalité, non violence et solidarité. Puisque pour Nabiso, pour Mboki Tambola, il faut état de droit. Ça, c'est notre miracle. Ce qu'on président de la République, c'est le conseil que j'ai toujours lui dit, demandé. Ayo Kabato sonité, ce qu'on Moutaïbi, ata membre IDPS, et si Kaneza. Il n'y a pas de complaisance là-dessus. Le changement, on ne le fait pas avec des voleurs, les jouisseurs. Le changement, basalaka yo alingi azuambongo koleka nzambete. Le changement, c'est l'humilité. Et ayebake politique et alliés apostolat. On est au service du peuple, on n'est pas au service de soi-même pour s'enrichir. Et ce qu'il fait jusqu'à aujourd'hui, c'est ça que c'est Pélissabiso. Mais entourage naïe, c'est ça que benda c'était et ça la partie. Bano batika na partie, batika pelo koso ambongo. Ils sont devenus tellement jouisseurs jusqu'à ce que balinko bebisa mouvement. Président de la République, makila ma bato maye za kozipa yo na bokonzi. Kende liboso, soko ke liboso, oza ma poamboli ya Nzambe. Mais kozonga sima, eza catastrophe. Kozwa ma pamboli ya Nzambe te. Donc, sale la bato, po Nzambe aponi yo, osale la bango, po lobby, baye ba kombo na yo ezala kombo ya Tshisekedi Etienne mwana na ye ayaki kobongisa kolo pe mboka etambola ki malamu okoyobani ni pona bato bazo ko accuser yo bato baza pembe na chef de l'état bazo ko accuser yo que ozoluka poste yango ozolobela bon mabe te ngai po soko na poste mbele ngai na boya ka poste ngai na boya ba poste le coup la zali so ba benyo le conseiller le roboya te na yebisa ki président cause ngala cause conseiller te conseiller na salakani na komaka gelone non tiens ngai na kusipila na monaka président Félix azwa ka ordonnance oyo ya yenge bene peuple plaza malam. Là je suis content. Moi je peux pas prendre le pouvoir pour le pouvoir. Pona nazwa mbongo ebele na poche tangai bon nage nanga na ko bala pe moi cité naza moi cité bana na bakoko bon na ko bota moi na ko bala moi cité pas tout bota nage onga naza 66 ans na bala mwana pona moi sina na bota na ye mwana pona sana mwana ona nani nini na ko dikile ni
ya kosalela pour dans 20 ans ngala kufi boya kosalela nini émission Kindoki politique ya lelo ezali na plaisir ya koyamba monsieur Robert Nkumu azali moko ya ba cofondateur ya UDPS Union pour la démocratie et le progrès social et lelo to soline mwa mingi na yebi ke bo sepeli mingi ko komona mpaka aye ko esabiso mwa eloko etali lisolo ya histoire pe ko pesa mayele pour komboka etambola kitoko tokutani mikolo ezali ko ya na souci moko ya ko servir bino. Alors merci l'équipe technique rédactionnelle et merci na papa Robert Kumunde Antima Koyana na mituna na biso. Merci mingi journaliste. Na ndimi kezamba la liboso pezamba la sukate okuume na mokili pour que tozala toujours na posa kozwa mayele pa na yo en tout cas et sepeli si bana mboka. Tokutani mikolo ezali ko ya na susia ko servir bino kasi na loba toujours kimia na bote na bino. Peki